London News TV. Bonjour mesdames et messieurs, Balandignon Soya Kin London News TV. Tu es ici sur l'émission de Bino pour Messana Kolanda. On sait jamais. Tu es la suite, tu veux copier sa vidéo suite et pas il y a maman Julie Bissika Tozalaki dernièrement. Tola. Moi je n'ai pas exemplaire. Mama siko o machine ko simba o siki bona ete ko chipina ni wana tuluki oya mabo eloko lokola emona na misu massivement Kin London number one Kin London News TV chaîne na biso kitoko bana Congo bo s'abonner bana Brazza bo s'abonner bana Angola bo s'abonner Afrique America Asie Océanie Europe bo s'abonner mama kufa tata kufa natikala na bamama leke bamama kulutu kati na nyoko maki na pasi kati nzambi na ngai alingaki kaka na kozala na mokili amen alobi mpe okozwa bato mpe bakotonga yo batekaka ngai ntango naza kozwa zemi kasi nzambe mpe batenga mbeli te ete naza kobota ngai moko bana bazali na mikata kosoboti na yo nzambe basanse kaka te ya bana basanse ezalaka te babonga pati ya priere akolala tia odi nzambe singa bana na ngai baevre mwana na ngai ya mibale non abonne bien Osco, ton angoyo moko. Nga moko na tonga na procès. Na journée sco sala ba combien? Na journée. Ko na tali na ga mutala mususu te. Na ko sala mibale. Mibale. Ya ba marko yo kaka ya kilo boy. Ya. Kaka na tuli mibale na te marenda. Ko na kama musala, ko tonga moko na ngambo moko kaka. Ko na balaka boye. Asala ka momu na balakala. Momu bananga, modu kabu nanga. Bagaleti. Mona pe na beli tuturo na beli makasi azumba ona ngai na kokela bangu baba nini na tani na batizame Ok, merci. Yo, Ozali, nani pa maman Julien, t'as la caméra na biso. Ngana za mwana maman Julien ya mibali. Ok, c'est bon. Balandina biso oyo azali mwana ya maman Julien. Comment on a nani? Comment on a maman Christine King. Maman Christine King. Pour na acte oyo. Ndenzamba tuti ba mitema ya batunyo so basungi maman Julien azali maman na yo olobi nini,
olobi nini acte esali yo ndeni na motema acte etouchenga na motema ntoke esepelisinga makasi na baoyo nyonso bacontribue mpona kosunga mama na ngai bitema na bango etuti papa Guilin aluki bango mpona kosignale bango problème eza na mama na ngai nasepeli makasi antuka nzambe apambola bango abakisa bango ebela mikolo abakisa mpenza ndenge nyonso kosala antuka nasepeli nango mingi mpe basunga baoyo mosusu bazangi basuivi te bamama Pélagie papa Papi Photo mama Tatiana mama Laetitia papa Thierry bango nyonso antuka nasepeli nzambe apambola bango. Merci beaucoup, un grand merci à vous tous. Nzambe simbi mitema mpona kosunga mama na biso Julien nzambe apambola biso. kuna koza mpe ekipe mpe nivo mpenza kuna na ngola na awa tobonga neti na 3 esika Londres onjeza kuna angola na biso awa mama Pélagie merci mingi namoni bato otindi na eloko nanga otindi nga masini napesi merci tikate nzambe apambolaka yo abakisela yo mosusu oyo ezangi okoka kopambola lisusu mbala na mbala naza na esengo makasi lokola otindili ngai eloko na ngai wana nasepeli mingi tikate nzambe abakisela yo mpe mikolo ya kovivre na mokili yango natondi yo nzambe yesu kristo azala na yo nasepeli mingi mpo yo oyebaki ngai te kasi papa Guilin ye ayebi ngai ye moto alakisi bino ngai nasepeli ya mingi na papa Guilin aza mwana nanga mpe ya kisento nzambe apambola papa Guilin mpo tovandi mpe na ye awa botami ngai nazali awa na kisento ye mpe mama na aza na kisento toyebani nasepeli mingi nzambe mpe apambola ye bakitela oyo ezangi ye apambola mpe Papi Photo apambola mpe Papi Photo apambola couple Thierry apambola couple Thierry na Laetitia apambola mama Tatiana apambola mama Tatiana nyonso basimbaki motema bango nyonso basungi motema na bango bapesi na nzambe te tika tosunga mama Julienne nzambe opambola bango nyonso tika topesa bango mapamboli tika tosala bango molamu tika tobakisela bango bambula na kati ya kowubela na mokili oyo pambola mpe ngai nzambe. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Nous allons pour ça expliquer biso so koza nani na ONG na biso voilà ko expliquer biso. Oui, biso tozali ba membre ONG de Princess oyo na Cotonou na Londres ezali na kombo ya Purple Trust. Biso a na Congo eza na kombo ya de Princess. Alors totambolaka toujours pour ça du bien aux gens, voire même la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ étant qui sur la terre, il marchait tout justement pour prêcher la parole de Dieu mais pour faire aussi du bien aux gens. Alors biso peut ensemble avec notre maman présidente, maman Pélagie aussi, maman Pélagie Mabidi avec son mari, papa Papi Toulomba. Donc, à tout moment, malgré nos temps difficiles toujours passés, nous savons très bien que nous avons un temps très difficile, mais toujours comme on a beau côté, toujours pour faire du bien aux gens comme notre maman Julienne. Donc, maman la poste aide Nabiso. À Ganaki dans mon site, notre maman présidente Ayokaki, et à Kani Mabo côté que nos biso en tant que membre de la Congo, donc qui est sur le terrain pour nous remettre moi quelque chose, payer une machine pour nous aider à ça la moussala na ya couture ou à Tangela. Voilà. Si on a ONG Nabuno, vous n'avez pas besoin de soutien, je sais pas moi message mon corps au coquille ko lancer na ba oyo bazolanda yo na Kin London. Bon message, oui bien sûr on a pour ça soutien parce que beaucoup moins pour ça la tête. Évidemment, oui. Donc on a pour ça payer à soutien à tout. Alors muto soso yo kanga ngonga oyo, en tout cas on toujours lancé message. Oui, le Seigneur a béni notre présidente, mais seulement a bénir généralement donc on aura toujours pour ça il y a lifungi à muto. Alors muto soso a yo comme message en ce moment, aïe bah que non
awa na Congo, partout dans le monde, il y a quelques personnes qui ont posé les à battre. C'est ça. Alors, quand on monte maté, on a quelque chose, on a pas mon, on a eu mon côté. Et là, pour la montre, surtout à Zali, on a c'est pour ton prochain, c'est pour ton frère, pour ta soeur. Alors, on ne va pas me soit bien à yo, on tient au service de Dieu. En aidant des gens, bateau la poste à la merci beaucoup, je te remercie. Mesdames et messieurs, Bino Oyo, bon, mais ça n'a qu'au Masanga, vous dépensez l'argent bizarrement. Voilà les gens qu'il faut aider. Parce que la bola me fout et Koufakate. Bossa Bolabou, on a vraiment besoin de votre aide et le bon Dieu va vous bénir. Merci. Mama pela kintonde le kibeni kwa ngeye. Nzambi peka pambula na papa pati. Ikate nzambi apambula. Kiete kibeni kina yami mudia. Salika kisabiko mono. Tomene tonde kibeni ika nzambi ka usaku muna. Mama ngapi yutonga ngapi za kashi ngai ya. Eso kashi ne usaku na yuko bazo kanyango. Let's say. Ezagi la sajango la basa. Basa keka ba mama wocha. Akabe kabela. Kagi rozo. Rozo ba kashi. Mama le cœur est fort hein. Ça vous voulez bien. Comment je veux déjà ba mu. C'est ça nous. Il y a pas na bébé. Ah bébé. Et soigner bien ma case. Ils ont dit 100 pièces. Donc, on a dit qu'il na biscuit kwa babi ateke bonga viteza ateke Voilà. Bonjour frère Guilin. Bonjour madame Christanvi. Ok, lelo penato boni au tiki pédal sango nayo. Ben, qu'avait présent César. Donc, essaie un peu de nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Juste expliquer il y a mon Londres, France, Belgique, Canada, partout dans le monde. Je crois que vous avez chaîne Abino au Mesa Rolanda, Kin London News TV, KLN TV. Voilà. Donc, vous s'abonner, vous s'abonner, vous avez news à bien. Donc, juste pour ça, moi, dans la maman Julienne, vous avez ONG de Princesse, Charité et puis Petros, Yaki. On a ça là-dedans, il y a machine, na maman Nabiso Julienne. Donc on a qui London de la sarba image et qui n'a pas de PPT. Voilà. Et Zakaria. Mokilimo Bimba. Donc Mokilimo Bimba. Voilà. Ba Moni. Que Oyo, to la Kisaki. Il peut t'en sauter la image. Mais mutema kusunga ba dogolo za ngote oza na mbekate. Mais peli kankosi papi photo na Londres. Maman so Tatiana. Thierry la Etitia. Ba simba na kina mutema. Voilà. Lelo yo ba salimu loko. Un grand merci à vous. Bidonyo so ana bosoin un grand merci à vous. Alors les deux côtés comme machine donc Montréal Yannick Ntumbu. OK. Azawana. Donc ba machine ça déjà wana. Machine ça déjà wana il y a danger. Voilà. Machine électrique. Donc je crois Nzambe zo lokumu apambola bango nyonso apambola Charité, il y a Londres, apambola Angola, apambola pays à Kinshasa. Donc on est ensemble, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Voilà, tout le monde est sous présence, tout le monde est présence na yo awa, to lingo un peu o expliquer biso ozali nani, ozo sala nini awa na kati na biso voilà. Sinon ça ni voilà. Ngai maman dit, maman ONG nini maman. ONG les princesses. OK. Koyo ONG à Londres. Na mobile na maman Pélagie papa Patrick Lomba. OK. On va simbi ONG.
tozosenga bato oyo omona biso batia biso maboko oyo ye moko moto asala makambo na mobali na ye nde basungaka ye te amoni tour oyo nde nte basani ngolu baninga mosuku na basangisi moke batindi anosenga kaka présence na yo ezoloba nini awa boye kosala nini présence na ngai eloba totala mama voilà mama Julien quand on est chez toi tu as une machine ok alobi azali kokosa machine azolonga ndenge afali wana aotonga machine na ye ekosunga ye mwa moke mpo komela ok merci beaucoup okende mpona moda kokende moye eme libela te nzambe apambola bino moyo kotala komota na ngai te komota na ngai te kotalaka ngai En tout cas, merci vraiment. Nzamba pambola kabino nyonso na bako nyonso basuni mama. Biso tozana mingi te kasi nzamba azotouche mitema baninga o basunga mama. Biso tozana posa kosunga mama na biso boti biso tandenga zali abokoli biso me na muke touche motema nzamba pambola bango bakisa oyo zangi ezala pe kobosa na ye te bakokanisaka ata mbala nsima mpona kotala Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission, on sait jamais. Balandignon son émission na biso. Dans un message moko très capital ya opesa bino. Bino bandeko o bovanti na ndako. O bozana ba moyen mais bozo ebelo ko salela ngote bato suma bango ye. C'est une personne vivant avec handicap mais azana maele. Azoyi baté to azo sala buzo baté mais elle est là azana connaissance na mais azana posa aide. Donc tozana posa lisungi to sungana pour aider les autres qui en ont besoin. Et restez branchés, on vous laisse déjà rester branchés sur la chaîne Kin London News TV. Continuez de vous abonner sur la chaîne Kin London News TV. rido ya temple ekatana na ngambo mibale banda olobaka likambo oyo satana kuma na se ya makolo na ngai oyo esengo